CPP TV officiel. Bonjour, bonsoir, ça dépend LO Bozui, Libakou Yamalamu Yakolanda. Émission la bino ya mokolo ya lelo wapi ngai geti samba na toujours na lo fundu pelo lendo ya côté mali boso ya caméra tika na pesa mbote na sima caméra na trésor ndinga ya ba trésor oyo wapi asaka ngai geti samba na kota na banda ko na mesa kena beta kokoko. Merci na yo une fois de plus na patron le roi Kundibile les rester toujours branché na kin maboke intégralité ya émission na biso mokolo ya lelo bokola nango bo na CPP officiel déjà bon comprend que na geti samba soki ne bo moni na fond na sima na hôpital du cinquantenaire et là ça va déjà que sangwa mawa sangwa liwa oyo wapi ndeko na ngai grand frère na ngai camarade na ngai musala oyo atiki biso na kombo ya David Mbumba Tashi donc oyo sali vraiment passe surtout na part na biso ba journaliste et sali biso vraiment passe lokola za journaliste ancien ya lingala facile ya ngomoli toye ensemble na ba journaliste nyo surtout que la grand frère na biso parce que to remona ali susute oyebi ke atiki bana atiki mwasi na ye biso na patron na biso elongo to lobiga ke ba mekonias na famille na ye biologique o wapi babungisi o ya zaki leader na bango parce que ko bungisa leader ezaka chose moko facilité to ke bana bazangi papa ba difficulté ya kamwe belé mais avec Jésus tout ça ira bien nzambe akosunga bango donc sans plus tarder trésor ndinga to kota na kati ya morgue poto tala ndenge nini ba to assister ko to rendre hommage na biso ndenge nini bakundi tozo glela ndeko na biso David bo comprendre bango penda na ba émotion mo ebelé merci to ki trésor ndinga.
relations publiques. Hôtel Relations publiques. Une délégation, non? Une délégation, même 2-3. Papa! Ah, papa! Au revoir, papa! Au revoir, papa!
Madame Play, on prend les images, non? On prend les images. Bon, allez, Bosso. David Mumba Kassinde, donc il y a du côté qui ancien, il y a l'ingala facile. Déjà, tous la cinquantenaire pour couvrir l'événement à Mokolo Yalelo, biso na chaîne na biso. Bonjour mon Amboka. Bonjour papa. Mes condoléances une fois de plus. Merci. Tomoni on est bébé à David. Tu as évité relation niveau ça on a mon Amboka David. Bon limbisa David ara moninga nangai. Oui. Bon naïba qui est ça fait 12 ans aujourd'hui. Oui. Naïba qui est comme professeur ya maths na collège Cardinal Letou na Saint-Paul na Barombo. Donc naïba qui est na Barombo par exemple à liboso ba na Barombo. Camarade na ya liboso na Barombo dangai. Tanga otangisa na Letou avant na monga fula azoya kana tongo otamboni na quartier ti na ninga eko mesana eko ka posa ya Barombo. Simanango eko vanda pe na Barombo pe ti akufi boye. Tozali ne ba voisin ya diagonale. Na numéro 20, il y a numéro 21. Donc, ça passe il y a Koufi brusquement. Na kutana na mbala suka samedi le 6 na 14h na coin avenue. Ah mon cher Boni, bien, na bien moninga malamu, bien aimé moninga malamu, ya benga mon ami du ciel. Ça cause mon compte. Mais mon cher Obeli mais obisque le moment était mon cher Nzamba ça n'est bon.
Nzambe abelisa abatela on a peut-être au monde. Dimanche nango na yoki sango akufi. Yango na to rendre hommage mérité mais aza mutu munene to ba été grandeur na koma ki boye. Pona bolamu ebelé o asali bato belé. En un mot, témoignage na bien aimé égal générosité. Nous avons le battu. Mais vraiment, c'est un grand homme, un monsieur bien. Ok. Merci à Tiki Banaye. Moi, c'est Naïe, Bassimani, je suis venu à Rolanda. Émission Mokolo. Bon, moi, c'est Naïe, Sandra, Naïe bien. Tant que je suis là, bien aimé Kaka. Naïe bien. Nathan, moi, je suis là, bien aimé. Naïe bien, Malam, Mimi, Koleka. Naba, Nabasali. Ouais, les bien papa nzambe abat la bana wana libota basangana basimba maman oyo sika ya kufeli oui pe maman Sandra basimba ya malamu ke babata la bana bavanda kimia balande ezali ya bien aimé azaki mosangisi bato ce garçon je n'étais pas na 12 ans naturellement la kanda na été na habité ça c'est à côté bien aimé vraiment c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Très bien. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Boka, je suis au Somba. Mes condoléances. Merci beaucoup d'abord, Samba. Oui, merci. Yosa Moutou, au Vivre Kina, David ensemble, na lingala facile. Et on y a qui s'envoque, moi la mboka tiki biso, o yamba qui a dans le lingeni. Et ça là d'abord passe. Moutou tozali na ye. Passe liboso d'abord parce que azaline de kolabiso tozali na ye. Oui. Soit no bengue leader. Leader. No bengue leader parce que tu vas pour na nini. Na lingala facile, azali Moutou azali d'abord na pour Moutou. Mais de même bomba, atikala jamais qu'on a pour Moutou. Et ça qui passe et puis na ko s'estimer pas sur la tête ça qui soka comme ça même sur nanti ya omoni point liboso ya ngwana ça qui d'abord passe. Oui, lelo atiki voici atiki bana soki ba juli ba ko ya kosimba ya kota l'émission o ba simba nini uti na maboko na monoko na bana ba ke papa kei siko makambo to ko ba simande ko banda. D'abord mes condoléances à famille mobimba biologique ya kulutu na biso bene membumba. Et puis ba ke bene makei matiki batu oyo balingaki epe na sima na bango bazali. Toyebi ke toko sala nyonso te. Mais à tout moment, to bando sala toujours wana pour accompagner famille. Ko parle biso de sali. Au sali. Parle biso de sali. Ça ça la facile ya zakari wa baso to monyango. Kulutu za mboka te. OK, ça va baso wana mboka te. Et je pense bien que bon moi déjà biso ba oyo to représenter indirectement tozana pour dire quoi? Pour dire que tous à compatir d'abord la famille biologique et puis biso la grande famille parce que biso la famille munene presque yo pe le lozo ya ko lelande on a bien même bumba c'est parce que bozaki ko lié chaque jour mais parce que d'abord musala o esangisi bino mibale nde esali ke oya lelo. Merci beaucoup d'abord la batunyo so barande hommage na o biso to benga ka le pape de la presse congolaise bien même bumba a OK yeba ko tirer le rôle artiste na ba œuvre na yo to ko banda toujours ko se souvenir na yo pour à jamais dans nos cœurs. Leader à Troïka, que ton âme repose en paix.
Merci, nous sommes arrivés à la fin de cet numéro. Pour vous dire déjà que tout qui bon la cinquantenaire, et bien il y a grand frère Nangaï, Ndeko Nangaï, Mouninga Nanga, il y a Moussala, journaliste David, moi bien aimé David Mumba, le roi Tachi, Oyo, Aibi Koti Kabiso, Alakibo, Ansel, Lingala Facile. Merci Nayo, Nassi ma caméra, Trésor, Ndinga Pona Moussala qui topo Oyo, Dali Kosala, restez toujours branché Nakune. Maboke, intégralité toujours comme d'habitude, nous avons la CPP officielle. Merci. CPP TV officielle.